Okela likolo sina poanya na yo Otelemisa mabele likolo ya mai Okela moi po ekonza na journée Sanza monzoto po ekonza na butu Kaka yo nde okeli na nyaso Ibanda na yo nyonso ezali nde bikelamu Oya simbinga atonda na nguya Na yango yo ekelamu okobangisa ngate O champion aza na ngambo na Konza mapinga l'éternel des armées Okota bitumba nango pesanga elonga Nalala pongi lokola. Frères et sœurs en Christ, Shalom. Merci de nous accepter chez vous. Vous êtes sur www. Service chrétien la grâce, Hosanna TV. Nous recevons pour vous un artiste, un chanteur. Il s'appelle le frère Landou Makumba. Frère Landou, bonjour papa Nanga. Alors mon tourna monko na lina tourna yo. Ozali chante, frère en Christ. Est-ce qu'Ozali un frère converti, né de nouveau, to Ozali na talent na yo, oyo o tche yango au service yangolo. Gloire à Dieu pour nous naza frère wa converti na bongola motema na yamba Yesu loka mokonzi ombikisi et puis nazwa baptême lolenge makomi ndenge lobi. Un frère indépendant to église ezali bisika okina koyoka lelo bana nzambe. Frère Landou Makumba za indépendant te aza na église na biso eza église Rehoboth eza dirigée par le pasteur Freddy Mago. Alors toyambi wa lokola chante Ozana album Moko, tu as déjà. Le titre album Nayo et Zalingate. Olingi Kolobani. Quel est le message au Pessinakati? Osa Kolobayo, to Osa Kolobamutumsus. Ils ont été, ils ont formé beaucoup d'adoration. Tant on a été dans la Bible, dans un ange, parce que mitole na bango. Kokitamu losanja, mais en même temps mitole na zosongi la bango. Donc on a pas que bango baza dinte. Donc ils ont bangoté muto abomi na lokumu pekengo. Ils ont avandaki la trône. Et quelque part aussi dans la Bible, dans un monde Paul azoloba si je vis ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc on a le baquet au nyonso. Nana cause à l'homme mokito, bandeko ba cause à l'homme mokito. Donc ba mbeta tolote, ba ibakeza na mutu moko asala rapport ba moko asala. Eza Yesu. Donc eza ba mote, eza pengate, eza mutu wana nazoyi manakati album Yesu Masia. Alors, eza un album de 7 titres. Oui. Ma composition banzembo nyonso ekomami na frère là. Oui, nzambasali ngolu nyonso na ngamo na combien. Est-ce qu'il y a parmi les titres mongo oyo yo focalisé yango oyo olingi ko kabole nango na batu oyo et bombi message moko ya motu ya pona bango? Bon, titre moko koloba yango déjà focalisé wana eza bomote. Mais tous les 7 titres ya monde composé ou ezali titre wana ezanga été. Donc banzembo nyonso eza wana na kosenga na bandeko bayeba na consommer nyonso et puis bakoyeba o nini nzambe atiaki kati na biso koyeba na komisa wana so ba kungamela nzambe longo na biso. Alors osayo mon côté chantre nayo azali pepembeni na lindanda bon interpréter les biso ata un morceau moko ya titre ya album nayo opone les biso titre ni Cèdre du Liban, Cèdre du Liban. Cèdre du Liban. Oui. Tokoyoka signification dans le mot Nassim. Suivez cet extrait. Jipa matoi na yote, kolo yokangai, kokanga miso na yote, kolo monangai, na kende pananani. Soki na yote, na ye liboso na yo, epai biyano ezali, na si anzete ya bomo ikolo, shipangane lilingi na yo, pio na yo ekuta motema epesanga kimia la bomo, na si anzete ya bomo ikolo, shipangane lilingi na yo, pio na yo ekuta motema epesanga kimia la bomo, na Cèdre du Liban. Kainae usalangai ngolu na yo Yahweh usalangai ngolu na yo usalangai ngolu
Monguna acholi akanisaki esuki toka esuki te lisekwa na yo Yesu epesinga assurance na banga lisusu nini na yo nde nyonso ezali nasi ya nzete ya momo ikolo shipanga lilingi na yo pio na yo ekuta motema epesanga kimia na bomoi nasi ya nzete ya momo ikolo shipanga lilingi na yo pio na yo ekuta motema epesanga kimia na bomoi na cèdre du Liban kaina ye osala ngai ngolu na yo Yahweh osala ngai ngolu na yo ye osala ngai ngolu na yo naleli ye osala ngai ngolu na yo ata na kati ya desert ngai natika yo te minyoko nazomona lelo lobi ekosila simba kondima nanga mponga napengwa te lolenge yolongaki ngai mpe nalonga na se ya nzete ya bomo ekolo shipanga nelilingi na yo pio na yo ekota motema epesanga kimia na bomo nasi ya nzete ya bomo ekolo shipanga nelilingi na yo pio na yo ekota motema epesanga kimia na bomo na cèdre du Liban ngai na ye osala ngai ngolu na yo. C'est très bien en tout cas, très bon titre, hein? Cèdre du Liban. C'est bon, très bien. On s'inspire à mon absolu. Wana eza histoire moko eza na Isaïe, il y avait un roi Sankérib, alors qui a kokata cèdre. En fait cèdre eza nzete moko ya valeur, eza mingi na bandako ba roi na temps makala, eza epi na temple. Eza arbre moko incorruptible. En fait, il y a mon il mange à Jésus-Christ. Et puis quelque part dans la Bible, nous avons un désert. Et puis l'équipe là ya pour nous qui au bout à l'issous. Et tant que bout est bimisi ba branche nango et ba branche nango ba comme ko ebele na se ya ombrage nango pour ba wana bozoa o ezali ombrage nango wana. Donc c'est un peu ça. Et quel est le message que vous donnez na katia ya nzemwana à travers l'explication ici? So remarquez bien na bandi jipa matoi na de kolo yo kangai. Donc moi nazoya lokwa pas na ene ba no koza refuge. Donc c'est un peu ça. Donc on a ça ombrage wana. Et lokwa nga pe na koti na ça ombrage wana on se ko nazo yebisa ba topé. Ozomona. Et côté Moussous, on a mis deuxième partie, on a parlé sur la mort et la résurrection de Jésus. Parce que c'est demandé dans lobby dans la Bible. On a désert, mais par miracle, on est beau-il sous. Donc Satana, quand il soit poufi, il y a mon habit et sous-quitté. Donc il sait quoi, il y a mon épice, il y a assurance, il y a mon tobangate. Ça c'est très bien. Titre Moussou, Ezali. Bon, titre Moussou, Baptiste était belé, titre Moussou Ezali 7, Ezali est belé, t'es ça 7 kakate. Ah, on a, Moussou le belé. On a 7 titres. Vous plaît, Bessi Mongo déjà. Oui, oui. Il y a mis Balezali. Moussou Ezali, Ezali Nzami. Oui, oui. Ezali Nzami. Je parle de la divinité de Jésus-Christ. Donc en fait, dans cet album, la divinité de Jésus-Christ, c'est Ndegeli. Ce qui est comme ça, Sosolango. Oui, oui. Ok. Divinité de Jésus-Christ. Tolanda. Jésus. Mokileza makilolenge na liloba ya mpamba. Okeli mokili, okeli nyonso, lolenge moko na bomoi na ngai Yesu ezangaki lolenge, kasi na ngolu na yo Nzambe, bomoi na ngai ezwi lolenge, Yesu azali Nzambe, aza Nzambe,
azanzambe Yesu azali nzambe azanzambe azanzambe ebandele ezalaki liloba liloba ezalaki na nzambe liloba ezalaki nzambe liloba yango nde Yesu na kati na yango bomoi bomoi nde pole eloko moko te salama kolongola nkolo Yesu nanga Yesu azali nzambe azanzambe azanzambe oya ngai Yesu Yesu azali nzambe azanzambe azanzambe loboko ekomaki mobeko epesi mose kaka loboko ememeli na ngolu bakangi mwasi na ekobo bamemi epai ya Yesu babosani ete Yesu ayaki kosombanga mwasi libala Yesu azali nzambe azanzambe azanzambe Yesu azali nzambe azanzambe azanzambe afandi na ngwende na ye ya bokonzi ezanga manda basalaka election te bongo akouta wabie lokola Yesu akobimela wapi lokola yaya nanga yaya 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 Yesu azali nzambe. Ça c'est très bien la divinité de Jésus-Christ. Mais on dit la divinité de Jésus-Christ. On l'a dit, ndenge mokili zanga forme, yoko zanga qui forme, Yesu apesi yo forme. Mais divinité de Jésus-Christ, c'est non ndenge opesi dit. Opesi divinité de Jésus-Christ. C'est quoi qui bien dit? Na yo qui bien papa. Yo zana matoi nanga? Na bien, na bibo ya. Mokili zanga ki lolengi na yo pamba. Okeli mokili. Alors, la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était avec Dieu. C'est de ici qu'on a Jean chapitre 1. La Bible dit quoi? Au commencement était la parole était avec Dieu. Mais par contre, on dirait au début Genèse. La terre était informe et vide. Kasi était. Là, on a un deuxième couplet. Deuxième couplet. On dit Yesu azali nzambe, c'est tout. Non, ça c'est le refrain. Il y a beaucoup de refrains. Ça c'est le refrain. Nabi, par le deuxième refrain, na emisuni, nabi, nini, bandezaki loba, bezaki na nzambi, bezaki nzambi, loba yango ne Yesu. C'est ça, na loba. Mais lorsqu'on côté si makamba moi si femme adultère. Oui, nabi bien. Ani lobi kamba femme adultère. Malem, ça va me kimer. La poser quelque chose si moi répondre. Nabi kamba femme adultère. En quoi yango est considéré divinité à Jésus-Christ? Dans le Bible, on dit qu'il y a bien de la bien. Le beau que comment qui mobeko. Et puis ça qui Moses, c'était la main de qui? De Dieu. Hein? Or, la personne qui a le pouvoir de l'homoler c'est mobeko, ça comme toi tchakam. Maintenant, ce qu'on est dans le Nouveau Testament. Moi, je suis un homme qui n'est pas. Bato ba ki ba bi Moses ayebisa ki biso so to kangi mwasi na mbali bien na mbali na ekobo to sani to bisa woni banda ya ville to lapide ba mo ozomona. Maintenant Jésus a répondu ba monter, il a commencé à écrire. Or la personne qui avait donné la loi Isaïe na Moïse il a qui nous a mis. Maintenant mutupe soit kolongo la loi na c'était Jésus. Donc oui, c'est là que ça a. Ok, on va pas s'éterniser en tout cas
na sujet, on va évoluer. Peut-être prochainement, on pourrait revenir avec un autre titre, parce qu'il nous reste très peu de temps. Titre, monsieur Zami. Nazana Nzambe. Nazali oyo mokile lobi te, kasi nazali oyo Nzambe aloba mpo na ngai. Azwa bisika nyonso na bomoi na ngai, soki nazali kobikeza mpo na Nzambe oyo. Motema etondi na sai, po ete nayebi Yesu aza kati na ngai. Nazana Nzambe nakobanga eloko te, Nazana Nzambe ye nguya na ngai ye, Nazana Nzambe ye makasi na ngai ye, Yesu. Ata bitumba elinga, nabanda kimia kobundela ngelobi Nzambe. Bakoya nzela moko, kasi bakupalangana na nzela sambo. Osimbi ngosimbi liswa Nzambe, bitumba kasi elonga pesa na nga. Nazana Nzambe nakobanga eloko te, Nazana Nzambe ye nguya na ngai ye, Nazana Nzambe ye makasi na ngai ye, Yesu. Nazana Nzambe nakobanga eloko te, Nazana Nzambe ye nguya na ngai ye, Nazana Nzambe ye makasi na ngai ye, Yesu. Nazana Nzambe. Quand je marche dans la vallée et l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Jésus est avec moi. Quand je traverse les eaux, je passe même le feu, je ne crains aucun mal, car Shiloh est avec moi. Il ne connaît pas mon nom, il m'a dit ma fille, je Nazana Nzambe ye nguya na ngai ye, Nazana Nzambe ye makasi na ngai ye, Yesu. Na wazazi walikobola kobola kwa Yesu. Kama napata wa babisamba, kama napata wa babisamba, mwela mani wanye, mwela mani wanye, anutangi jila Nzambe, anutangi jila Nzambe yo. Yo, hey bana banzambi, Yesu mukachi mwani ngenda majona lofuka bena ni mwabei. Yesu mukachi mwani satana likiliki akosala nga eloko te. Tambwa yuda wani mulangala walona, tatuani kakwena mumu kutamba wewa, papa wane yo yo loba wani nimbei. Bakanyamba ni bazambi ngabachena kumulipwa. Sinumba iwanyi zambi musongo mujulu, mwene lyashibuni bantu zambi wani. Musase wa mesu kama lubila chulama kama zambi waba muli wanye. Wakubigila jambwani mujona, ulimwe wangani zambi wani. Ele mulukulu lelu chinumba iwanyi zambi wakulu wani.
Nanyo pe sa signification pe message au pesina katia nzembo. Na pe sa na histoire muke iska nzembo utaki. Un jour tozaki na un pasteur faito kende prière service na nanda kumoko. Et nanda kuana baba ki papa na zaki na misala mabe. Et il y avait une chambre où bako tarate. Maintenant il y a zaki ta kende musala maman de mtabengaki groupe d'exception to kende kuna to ke sala prière. Et l'air toyé. Donc ma kamu bina tota on a ba film na Nigeria on a donc chambre zo kamunga mutu na kati. Que ceux qui boutique aller à Binonso dans 5 minutes vous allez mourir beaucoup. Na biso ba intercession nyonso na pasteur otokenda na bi pasteur na biso terre na pasteur otokenda na mbangu libanda église na bino quand même te église na biso te donc il y a beaucoup de intercession maintenant na libanda ni église donc beaucoup de intercession beaucoup de intercession mbangu na biso indépendante kaka bon to isa nige za la toi na groupe moko ya guitare adoration un groupe moi si ça liso et maintenant là na komi na porte ya lupango na yo ki voit moko mais bozo ki manini boya ki ona bino ne bwana nzambe il a fallu ne boki misa molimo yo ndo ki yango yo ngai na yo ki yango et lobelo na munoko nini na yo ki voit audible na lingala chrétien na lobelo na lingala na yo ki voit audible et je suis rentré na komi maman alina kotate donc le quoi ne to ki mai bonye pa kongo bangane makam abi papa la na ina na problème te boki na bino kanga na abi yo ça un problème te Satan nem ta un problème non aucun non fongo la porte toi et dans na kei na fongo le porte effectivement il y avait rien na kati et là où papa na zalaki ba obenga maman na après des jours que papa na mutu ezo sa sou malam te sengaki ba yani na église ba sambela pona et donc à partir ya événement na ndenge likaki wana ndenge bwana esenga ma tu as un Dieu oza puissant. Ndenge intitulé Nazana Nzambe. Ndenge na ebisaki o Paul avait dit si je vis c'est pas moi qui vis. Et nga na yo comprendre un jour wana. Donc ndenge nazana na otambo na Yesu maintenant on l'a premier batté parce que eloko wana ekimisi ba binyo so ndenga na kina fumo effectivement il y avait rien. Est-ce que ndi koloba esi koloba kaka que un enfant de Dieu akoki kozala aza inattaquable aza na eloko nazana Nzambe donc tout est bon pour naï. Non 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 non. C'est le solo ba. Te bibelobi bako sel bako bundisa bino mais bako longa bino te. Donc les problèmes c'est ça si lobi bakoya na nzela moko bakoki ba na nzela sambo. Na lobi makambo za Bible na makambo yuti na ngambo. C'est la Bible. Kasi na zolo ba yango message on nous a kopesa na ba chrétien. Est-ce que na ba onyo su ba donc ceux baye baki ko attaquer yo. Ceux qui baye baki attaquer mais si tu as un Dieu ba ko atteindre yo. Yango na tuni question na mranenga bien. Est-ce que ça la kaka malamu ikomela kaka chrétien? Nini makamne comme ya malamu kaka maboko so mbebe ko yati non mbebe ko ya la vie ko yela yo mais yo état que moi nzambe si tu as un Dieu tu vas rester toujours ferme. Alors akosala nene nini nakawana azana nzambe mbebe yeye il fait quoi? Il va prier à Dieu, il va supplier à Dieu. OK, on va continuer. Je vous rappelle que Nayakiawa frère Landu Makumba chante album et Zalingaite 7 titres très bientôt sur le marché du disque chrétien. En tout cas, Nedebo Toko Solana Eboye et Seneli Bo Meka ko consommer album wana o te boso solo. Bino no kopena muzindo makabo oyo azali ko décortiquer. Alors un autre titre ce qui ezali pe oko partager na biso. Mon côté akokaina. Mon côté akokaina. Mon côté akokaina ndena yo. Yes. Leo kana mzima explication. Makambo salaka ekela maele nanga natatoli nzambe na yo na bomoi nanga obikisa malade otambusa bakoko omonisa baveugle osekwisa bawe ozali nzambe nzambe makambo salaka elekela maele nanga ngai natatoli nzambe na yo na bomoi nanga
opesaka mabala opesaka maboto opesaka misala yesu otombolaka mokwe ozali nzambe nani aza lokula yo likolo na se natali na si ya mabili namoni mosusu te kaka yo yesu ozali nzambe okotikala solo nzambe bamibengama banzambe bakufa bakenda basekwa te kasi okufa mikolo misato sekwa liwana yo yesu epesi ngai bonsomi tika natatula yo mokonzi obunda yo pesa ngai elonga osomba ngai na gologota na talo ya makila na yo mokota kokani na yo okokisa bilaka kulu tutila motema yesu mokota kokani na yo soki yo te papa tutalela lisusu nani yesu mokota kokani na yo ekimelo ya bato makasi ya baebalemba mokota kokani na yo tango tolelaka yo nde okausaka pinzolie mokota kokani na yo yo nde nzambe kumama 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 yawe kumama tout akokani na yo mon côté Oui. akokani na yo Donc, ça en c'est fait, il est incomparable le message na kati oyo asala moto akosala moto donc libala oyo des messages yango na kati libala oyo apesa moto akosala akopesa yo ozana no marié to so balibala na kobala na zemi zemi ezala neuf fiancé azali oui fiancé azali na zemi donc moto so ata azema un mois alobaki na aja mobali okomi na zemi na cadre de mon spirituel kasi ndenge nga nazoloba naoloba makambo molimo naoloba nzoto te papala toza mpasi ya yesu ebi te toza mpasi donc c'est un peu ça donc oyo babengaka eloko asuka oyo jésus asala eza ekoloso nde nalobi donc eloko asuka jésus asala eza ekoloso ntango akufi asekwi apesi biso eloko motu moko to akosala même papa alobaka alingaka wana osala moto même chéri alobaka alingaka wana asala mote donc c'est seulement Jésus-Christ moko to akokaina wana chéri ozobanga chéri ozobanga te nga na bi même chéri alobaka alingaka wana On va terminer cette émission en tout cas par là. Frère Landou Makumba a été notre invité. Alors, quelques questions, Mouké Vanto Kabwana, album et Mamkoloni. Bon, album de Ngolobaki na Bandeli. Tout ça là, il y a des clips. Des clips promotionnels. Oui, dans la chaîne d'Ambo. Il y a la télévision. Puis tu mets pour flasher puis na YouTube. Mais ma solo ezali qui na sola na papa nangai Bakamalela. Donc si Dieu fait grâce, donc Kalaming était au monde. Ezali service chrétien la grâce, oui. Service chrétien la grâce. Oui. Bakamalela. On s'en a quelque chose. Alors pendant ces temps aux Osalani, est-ce que ma concert les envies aux Akobé Tato? Oui, dernièrement les 30 jeunes qui ont un concert, ils ont en plein air. Donc tout ça l'activité. Et puis ici Kababing c'est surtout qu'il ne peut pas toujours qu'il ne peut pas donc c'est un peu ça. Un dernier message ce que Zanango avec notre Bazolanda, sur ma salutation Pézali pour qu'on profite. Bon, ce que je vais dire seulement, c'est un album Ezangaïté, Yango Ezali, qui va extrait, donc vous la mopena, motema moko, ya kokita, et puis tant que kota banda kuna bino to kumisa nzambe, ngai na bino elongo ezamala mpono kuma nzambe na sengi kaka ya boso ezali ba prière pour makambo penda
eza biloko moko peut-être eza makasi mingi eza ba combat par-ci par-là makambo belé bon biso toujours c'est to bandi makambo mo siko te mais album eza to bandi ya sika donc aussi na penda ba isumi na bango sur tous les plans spirituels, moral, même financiers aux armalam mingi donc là on a aussi na bango ya mwana et mes salutations à mon pasteur Freddy Mago et Maman Lili na Pespembo na papa nanga Pakamalela na moni pe papa nangai donc soki biso tozwa ba moi biloko wana ilamuka biso eza mpona bapapa s'inspira voilà c'est ça le mot carrière papa Denis Ngonde donc et puis papa s'inspira na oui na parce que obi narobi parce que te narobi yo bandela kaka te s'inspira na bakulutu kola frère Denis Ngonde donc yo zo benge frère na benge papa parce que biso tine to abana mikiala to kola toujours kaba alléluia alléluia na yonkolo alléluia kolo na bikisami nakanga makitsoi donc donc biloko wana yango nde biso tokoli na yango na senti moi ba style moki obeti moi moke ya yepeza na kati mais oui na kosa te là na oyemba naza na nzambe parce que na oka mingi ndeti ba bolingo ya solo ezali kati na Yesu moninga ya so o mama gitana na mwana wana donc baba moko biso bina tuchaka le tokola donc biso kolite mo ba ngenga nzamba sa biso ba ngolu tokona ba famille chrétien ba musique mi ba ngenge wana ba chrétien ni baza batalo enge tina ko ba ka ke tokolinga ba ngolu wana en fait biso nzamba sa biso ngolu papa na ngana zo solo biso nzamba sa biso ngolu donc tant tokola donc tozo ka ba papa Denis ba papa Matou hein ba papa Lifokoliciel donc c'est un peu ça donc mbote na ye ou misi mbote papa Denis hein mbote na ye mbote na papa nyonso monta ba kombo ba nyonso ay exact mais mbote na ba kulutu nyonso ba bale musique boso mbote na ba tu nyonso. Voilà, vous nous avez suivis sur Service Chrétien La Grâce Osana TV. Nous recevions pour vous le chanteur Landou Makuba, album Ezangate, très bientôt sur le marché du disque chrétien. C'est le titre Mpakamalela, à vous soutenir, et à continuer et qu'il est besoin. Nous avons pas moulin. On est ainsi fini. Merci de nous avoir suivis. Tout ce que tu as dit, bien sûr. On a contact ceux qui sont en Zambie. Il y a mon client sur Balimba sur la Nangaï. Tous en plus de 143 81 86 38 410. Plus de 143 81 86 38 410. Donc le même numéro s'appelle numéro WhatsApp. Tant que nous sommes bengaï, nazawana pour nako yamba. Voilà, merci dans service technique mobile. Zamba Pambolabino. Alors, on termine avec ce morceau. Zamba Zanabino, Togutani Mokolo Zalikwe. Bolingo ya solo na moni pana yo. Naluki na mokili mobimba na moni ya motel. Otelima na porta motema kolukanga mosali bala. Obeta kokoko na fungula yo kutana motema na ngai. Nalapeli yo bilei yo lingaka masanjo lili ya yango. Otuna na motema na nga bongo yo sopa mapamboli. Monzoto ya tombo okutana motema na nga. Bolingo yo pesanga papa maman toshira kopesanga te. Bolingo ya solo okutana motema na nga. Bolingo yo pesanga papa maman toshira kopesanga te. Ozayanga nazaya yo ozage bolingo nanga Yesu bolingo nanga Yesu bolingo nanga. Tu as donné ta vie pour moi Jésus, c'est pour la liberté que tu m'as franchi.
Jésus, en toi, mon cœur se livre. C'est par toi que je suis ivre. Merci, merci, merci. Okela likolo sina poanya na yo otelemisa mabele likolo ya mai okela moi po ekonza na journée sanza monzoto po ekonza na butu kaka yo nde